Ave Maria Stevie suka na chaîne liboso mutute sima mutute. Bon serait ba sentir parce que terrain ça penza muzindo a to me camper au simba un peu partout. Ah famille mon passe na Kinshasa lien famille et bendi kene na mbonda tikini awa. Il y a famille qui paraissent. Quand on apparaît, ma casse. Nous sommes ouvertement. Nous sommes ouvertement. Pour toi, facilité. D'abord, tu vas faire dans la tête, tu vas 4 heures. Quand on a la 17 heures. Et on a vu qui surtout les musiciens, bien, on a constaté. Les musiciens, surtout, ils continuent leur carrière. Soit allé au benda beauté puis que ba chéri ba Hollanda ba kota ba ndaku no ba 1 heure ba 2 heures ba 3 heures peut-être 5 heures. Mais y a pas chez Ali parce que kana monda ana lo pangute ana entreprise te ana msalate via poto malili ana kokengote a sali appel et pas Fabrikas les maestros a benga Azong c'est na kati ya Villanova. Chers internautes de Ave Maria Télévision, toujours prononcer la bino musala, on peut sabino basango na mozindo na yango penza boye imala moto souhaité bino na kati na nzungu na bino ya masolo na kati ya ndako na bino ya basango na mozindo na yango penza oyo Ave Maria Télévision. Avant na fungwa masolo na biso mokolo lelo pour permettre ngai chers internautes na pesa mbote na ngai na ba abonné na biso nyonso ba abonné cher ya Ave Maria Télévision, les amis fidèles de Anna Stella balobi la grande dame. Donc Anna Stella, moi si Nzambe, moi si Pembe, moi si Mbongo et tout ça, moi si Moussala et Lukaka. Pourquoi pas n'appeler ce sous merci na Queen Néné la grande dame balobi moi si Mbongo. Hein, moi si Oyo, azana kata basi ebimusa mutupa kenda. Merci na yo Queen Néné la pour na ba partage, pour na ba commentaire, pour na ba j'aime na yo. Et pourquoi pas na moto asala ngana yo tukuta na totala na abel kitengi balobi les caméramans institutionnels, les caméramans aux lèvres, hein. Donc c'est un peu ça. Chers internautes de Ave Maria Télévision, d'abord merci pour notre message Nabino par rapport à dossier Villanova Kenambonda. Merci parce que vous contactez ngai boyebi kena lo bien bon na posa to soulango na lo donc na collègue ça sujet au boyeté bien sûr actualité de GK Mwanba mais il faut to lo belengo. Bon serait ba sentir parce que terrain ça penza muzindo a to me camper au simba un peu partout. Mais avant tout quand makambo na mbonda to eba été héritier Watanabe mi ange mi démon a été $1,500. Abi $1,500 on est en G. Oh nyonso royemba nzembo moko ka ya miel de so bande bandeti sous kapé $1,500. Ya ces gens sont mokola le te quand c'est actualité information sûr et certain na memeli bino pour boye ba été ozana nzembo ya miel de so kanga komela na commentaire et miel de son à son tour Atie héritier Watanabe na défi à l'objet héritier Watanabe à ça la son vocal mort boye na bon micro pamba et ça yo inda to lobelango bientôt on les arabes serré ba sentir quoi peut-être non ma solo et ça kena mbonda mais so za nzembo miel de son en tout cas ko bofana ko buka $1,500 ebele na ko atie langa yango na commentaire ça langa ta message na WhatsApp yembelanga nzembo miel de son yembelanga ngo bande bande tisuka ngana tindela wata audio o gagner $1,500 non. Et là sur les journalistes tendent à qui na plateau te comme mutunyo so afongoli champ même yo mutone États-Unis nzambo moko ka ya miel de so bande bande tisuka balobi parti ya maison mère te nzambo batabuwe raté nzambo batu ya we raté ya boka so babi nzambo ya miel de son. Donc c'était ça comme l'actualité. Moi ils allaient combattre répondre à carte internet, ils allaient sujet na biso ya mokola lelote kasi ils allaient information parce que biso Ave Maria Télévision tozana poto pe sabino sango na mozindo na yango penza. Kene na mbonda mbote na yo siko ozali to yambio na kati ya Kinshasa balobi retour au Belcanto. Au Belkai.
hein banlieue des sources Kinshasa makambu nzungwa makambu ndeza kata Kinshasa biso nyonso toyebi des voyages ya Fabricas na ba musicien na ya Villa Nova nyonso basalaki esalaki mama na perturbation na kati ya Villa Nova ekotaki mama na troupe pourquoi tant Fabricas ake poto babi ba musicien bakimi balie coin bakimaki bazaki entre 3-4 ayokende États-Unis na mutu makasi hein amemi ba musicien na ye kuna ndezaki penza pesi mbwa boy balobi après concert na pokwa na kata concert liboso silima mutatikalaki azalaki te na ba merveille ya mado tondima te merveille ya kima tongo bakende na mbonda bato bele bakima bafilo donc bato bele badanseuse tout comme bamusicien oyo nyonso azalaki wana babi maestro atikalaki kaka il paraîtrait entre deux ou moko bamusicien nde batikalaki parmi bato bakimaki bamosusu basali baréplique comme quoi ya mado merveille apesaki baraison na ye bafilo balobai pourquoi bakimaki bamosusu mpe ti sikoyo na bapesa position te baa na kati ya state mosusu baa na kati ya paris kasi tolali tolamuki tomoni kene na mbonda akaki oloni abeki te kene na mbonda asali annonce azonga Kinshasa tala États-Unis ya pasi omoni poto ya pasi mwana mai après 4 mois obi te nazongaki bainternet bosexi ngai bato bele bakomi lien famille famille mona pasi na Kinshasa lien famille ebendi kene na mbonda tikini awa ya lien famille te ezaki paresse kene na mbonda aparesse makasi nayebi songo ouvertement nayebi kozwa ta olanda ngai na contre yo te ya grand frère o petite sœur na yo mais oaparesse bato yo bakanisaka États-Unis to poto mboka tata na bona mama na bango bamoni yo bakongo mpe oteki manioko oloni ofandi à l'aise soza mwa 2000 francs na osomba sakombe ya fufu na sakombe ya masango osombi poisson lié bazwaka poto na bulu wana misusu mpe bakanisaka poto c'est le pays où coule le miel et pardon et le lait kuna l'état asira nyonso na ntongo bayili o petit déjeuner lokola mokonzi wana poto ya petit déjeuner na midi fufu to ba miss girl nde totala yango na kati ya baseri bayo tikela mais bayebi te ke poto ya mboka baguerrier botuna ba Ana Stella bato bakenda poto botuna ba Emmanuel Zidane les boss des boss bato bakenda poto Londres bayebi via kuna poto ya facile te d'abord bato bafanda na state balamuka 4 heures kena mbonda alala ti 17 heures et wana via wakino surtout ba musicien boye bien na kosa te ba musicien na biso surtout boye bakoti mo carrière sika soit tali obenda bote bike ba chéri ba Holanda e bakota banda kuno ba 1 heure ba 2 heures ba 3 heures peut-être 5 heures wana soit ya meli vitamine alali pongi alamkati 15 heures donc alamka 15 heures wana fufu nyonso mona eza ya leke eza ya papa eza ya mama lié on a vu na biso adame atie poudre na elongi tie poudre penda système azongi na pongi aonimba mo système akiti boye a ronfler 17 heures poudre continue elongi akia sokoli alati forme o batindelaki pa vie moko boye po boiraki ye atie parfum na nzoto ake rep ntango okende rep balobi soso pembe mwasi azanga mboka taza pembe na soutenir ken na mbonda bina star zwa ke poto viane ezate lamuka 4 heures kobeta ngunda kobeta kayu wana pena babiki mobali nde ezali ya fandi 1 mois fandi 2 mois fandi 3 mois bien o vina ngati retour Kinshasa mais ya pas chez ezali parce que ken na mbonda ana lopangu te ana entreprise te ana msala te via poto malili ana kokengo te asali appel et pas Fabricas le maestro
abenga azong se na kati ya Villanova maestro Paulo Biken ngana na problème no te Villanova ya ndako na yo mais senga pardon na ba villageois po bazong sa so to bito ke na makambo spirituellement ya kindoki lien famille ka te kindoki bota bo pe keni mo azami msama be siko limite ta vie na yo ko ke poto te alinga bunda kata mwa lien famille obite yemo te ma misama be asongi keni bato bele ba luka poto keni soki kene na mbonda ba maste bele ba poto aoluka poto na lolenge nyonso na yebi so poto te et puis États-Unis to Europe so boki na bandal bomona balopanga bandera miki a pourquoi parce que ba parents ba teka ba mapangu bana bango ba ki poto basunga bango parce que ba parents mususu azwi mbongo na passion mbongo na ba frère na bango suka so ba pesi o passion ba azwi yango asangisa tie mwana ke na poto ke oluka vi bito biso to bongo tangisa bandeko na yo ebele bakenda poto na nzela wana parce que deve loterie ko ya sika faut que na mbondo ozwi nzela oke poto okimi na ope mokili ebeti maboko même na ba villageois mususu bana kinya ba soutenaki yo c'est-à-dire boyebelaki système pour comprendre vivre à bongo ya monde ya musique ken ozongi awa po ya kosa nini ken ozonga na Villanova okasi confiance au maestro apesa ki ozongi lango lisusu ndenge maestro azwaki bino so pa simise buka lopangu soki pa tikaki nini azwi bino nyonso le nombre que vous étiez akei na bino non Europe bokimi azongi na bino ndambo kuwana ase décourager te même non États-Unis bokimi bino nyonso keno kimi na yo ipono omoni États-Unis yesa omoni yango omoni statut nango omoni mundele olala na ndako États-Unis otambola mbele États-Unis mais kena mbonda lia famille ebenzio malembe etalisi yoka ba incapacité na yo elakisi ke keno aparece keno kokosamsa musuta pa kobeta mbunda keni yo nde oza wana malili so eza makasi okokufa wana baparametre kindoki ya famille elakisi yo otali obi te nga nazonga Villanova keno obonga su te na vi nao yo mpe no oniati vino mambeta obonga su te soki lo Villanova ezwi yo nga na informé o peut-être oyebi te c'est simplement mpona osepelisa public so maestro azongi so na ndako eza mpona osepelisa public aotikala plus jamais kopesa opportunité apesi yo soki apesi yo opportunité ezala avec beaucoup d'exigence oniati vi mambeta sikoyo supposons que Villanova eboyi yo nani ozokende obebisi carrière obomi carrière fale mpo ozonga obomi carrière yo wana obengo yo moko kende wana misala mabe obomi carrière musicien nini ozwa ayebi ke kende akima na États-Unis okenda kuta États-Unis okima ocomprendre ke bato bakabelanga veste wana kuna basouffraka te vi okabela veste ya malamu vomie nazonga na Villanova donc yo nde ozana ozongi quartier na bino esika ofanda wana ozongi kolala pongi banda ntongo ti pokwa 17 olio okende rep okoki kende na mbonde ezali kombo kaka oluki chéri bofandi na place mo bostafe bomi carrière fale pozonga nga so naka mère na bino ntongo ya bengani yo nzambe okota oponga na te okota te parce que yo nde oza wana yesu pende sika fane na kiti na bi vie yango ebongi pa keni mais yo ozwi obi yesu nga na kokana charge wana te peso nga tapa ya na biso to leki na nga ozongi Kinshasa obomi vinao omonaki nini na poto ken omonaki nini ete olotaki nini nani influence ozonga na Kinshasa
bato baosa a baza mposa bazwa ta lilusu ya pamba amona ngo ata na misu bwakima oki lite ya kanda nzambe nazongi su na mboko oyo Ken obomi lisusu famille Ken obomi famille obomi carrière obomi vie nao litekanda ye abundi kuta kota ta mboka mundele azwi chance ata lela jusqu'au coach fandi pe 4 mois moi liboso moi mibale moi misatu 4 mois ofandi na kati ya États-Unis olie pe bilo mundele aliaka poto ndo mona ba photo nao avo pesa na no sozonga moi liboso kanga ba photo makasi bazo pena photo na Villanova Kinshasa ya kena mbonda bazo kena mbonda États-Unis ata moi santé na mkoto na moi munene penza te mais moi aspect pe ya moi na poto yaki na moni émission no sala un peu partout ki moi na kini pe zongi o sala ba émission pona nini o loba partout pour nini o yebi ndaku ya Fabregas Maestro sans apposa Maestro kende inde ke ko senga pardon on a concert na opesa atana ba concert ne acoustique ya beta na ba répétition kene pena yoke na mbonda so ba fungolelo porte peto ebité fou comme public mona parce que batu o bazana na ba pardonner parce que Maestro na mnoko na bien na problème na hotel Villanova ba fan ne ba limbiso si tant là ba fan ba limbiso ba pena linga na comprendre est-ce que ba fan ba noting de la Maestro audio moko ke ba limbiso soit ba ça la stade de Martyrs ba tengilo pardon to ba ninke ba limbiso position à la Villanova que no bomi vie. Comment est-ce que cause la chance yo kende ta l'explication peut ça wana na zongi parce que je suis nani Villanova ça n'a pas de sens. Il y a un sens morata mukiete. Nana tinyo zonga Kinshasa. Nana peso concert ma be yo mtokenda na yo. Omoni pene États-Unis ke. Yo pena moni États-Unis, moni ngo boy. Elle y est famille monde za misa ma be. Okoki via potote. États-Unis via passer. Ah, vous allez offrir $50. Boss. Après sur $100 au bois qui est. Maintenant tu comprends source au bas $50 voilà. Source au bas €100 donc qui vient à 5h 4h. Le quoi apprécier le coup ça depuis États-Unis à pêcher en beauté. On sala 3000 dans la journée. On a mis 4 heures quand tu me sali bosso. Après 8 heures. Après 8 heures du temps, on continue à mi balai. On bimi après 8 heures. Tantôt, on se reposer qu'à 1 minute, 30 minutes, 1 heure du temps. Ok, on mi ça tout. On sale après 8 heures, nous on a mais ça, on l'équivalent à 8 heures, 16 heures, 24 heures, tu vois que au cocaté. Tu t'épuises, on me dit que bateau via passe. On me dit que tu m'as soit salaire, ça bien me États-Unis via passe bon ouais passe. On me dit que mon soit peso $50 c'est qu'il y a lingio. Soit peso lambane soit tinde le code c'est qu'il y a lingio via on me dit ngunda oh yebelardo parce que n'a paraissé qu'elle n'y répète après ngai n'a paraissé et na bomi vinanga. Comment est-ce que vous avez États-Unis au Zongi? Phénomène à nous expliquer. Abel qui t'en a, Abel qui t'en a, Ningazana, Anna Stella Penzobi, Abel qui t'en a, Kota Londres. Abel a commis pan. Atali 4 mois, Anna, moi n'a pas signé boy. Abel a Zongi Jassa. Famille n'a pas tombé mon bimba. Parce que ok ozongi yo moni pena porte au fond la baninga ba bonga na vieux tank sa baninga obomi carrière ba Villanova pe ba se sensibiliser ba zong sortir parce qu'il y a danger public
baotala so bazongisi yo turo peut-être okoya koscroke maestro lopango to oyiba ye mbongo ebele mpo olakisi da motema wana moto so asali mabe azongi asengi pardon mpo bapesa ye chance mondele soko otravaille na ye osali ye mabe osengi ye pardon aolimbisa mo mpo sotu chance otravaille na ye te parce qu'il se dit intérieurement okosala ye mabe maestro zala un peu prudent moto atindiki ye na mbonda azongo oyebi te ntina azongeli oyebi te me ngai na informe oke ezaki parese akoki via poto te asala mosala mesala na vi alamuki na ntongo 5 heures azongi pardon awuti répétition azongi 5 heures alali pongi ti 12 heures balambeli fufu mo ya lie azongi na pongi azongi alamuki 16 heures atie poudre afani mo 30 minutes eke bendi bota tie masango ebendi ba graisse 18 heures 17 heures aye rep vine yango wana abwaki abeda show apesi moi $500 abwaki Eric Mandala apesi moi 200 abwaki tete ndai maboko banki apesi moi 5 abeti bo asangisa se retrouver na quelque chose à gérer ngo le mois boke bo beti concert azui moi quelque chose donc vine pongi concert vine pongi musique ake kuna bi aki mobali ne sala mema ba carton na mutoko oyo na kati ya entreprise ke na kokite ke kosokola bibembe nde toyoka basala na poto ke na kokite wana nga temu na lobi yango basokola bibembe ba information tozwa ke kokoma nunu ke na boko koma nunu na États-Unis akoki bana mindele te abite na zonga Kinshasa obomi famille asisi na abel kitenge J'habite sur la tine à combien de minutes? Qu'elle a bomi famille. J'insiste sur la famille parce que toi, Bantou, n'est pas famille na biso. On a ça dans le binois. Son moutaïm, na poto, papa, biso, font les mains beaucoup. Moi, n'a pas polio, n'a pas bolio. Mon caca soit poids. À boire qu'il soit poids. Mon caca soit kende. Balata mundele kuna. Kota poto yaya. Salam sanya sur sala. Mais bon, sa famille. Parce que toi, on a concept. Je ne dis pas nécessairement que les gens qui partent en Europe, bah bonga. Mais concept, n'a pas congolais. Quand on part en Europe, c'est pour gagner la vie. Mais il y a une chance, Wana. Et tu es retourné. Il y a une famille Benzio. Merci, Nobane Rolandangaï. C'était Sephora Lokondo, votre humble servante. Nakati Ave Maria Télévision. Merci pour la fidélité. Nous allons partager, vous commenter. Nous signaler les sous-sous. On a un miel de soya. Comme on a WhatsApp, il fallait notre vocal, mais moi pas héritier, on a besoin de $1,500. Merci à Abel qui t'est pour la image qui toko. Merci à Queen Nela, merci à Francine Lambo qui est toujours là présente. Merci à Binonio. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.